Na bando sala be fort, oui c'est que non fait monter sala. Donc na bande pe komi pesa po un jour na kutana leader. Na ta temps et reçoit na toi reçoit ta mbotene à luboko. OK. Na bi Pourquoi na kutana leader de le quoi do na kutana bon même moment bo de si déjà na gagné déjà. D'accord. Bon. Dans ça qui ni passeport, dans ça car ni mana carte d'électeur. OK. Bon na bande komi tout na mamno so na sala o bénéfice na ngolobi e cause na neti nini. Ba membre ya bureau ya staff wana nyonso wana. OK. Babi non, il est à la qui au voyage. Ya mabete. Mais voyage va passer ma montée za biso. Ba tout nyonso mona o ba ke poto ba ke visa biso to fait ça. Do ba fongo ilinga pena page. Na tin siko bo sala ngo ndenge nini. Babi c'est un yo faut tout na pour t'expliquer. OK. Koyamba appel. Babi singa non. Les cas na ville, na hotel nini, il tourne na ville, et mutumo azamana aosela yo. Abi condition ça c'est moko. Il faut te coucher na yo. Abi comme susu ya coucher na ngande nini. Na moment na loba akangi déjà forte. Abi mais oye comme une menace tonine habité ça menace te tango yaki esenga photo bimana yo on a tali esika de asina komi na koyi déjà tala bige na ganga yo bimi na bi na oui na mobile abimi na ngana sima. Oh là là. Premier jour et des fois au fond da boy moi na la petite sœur a bougé nga tonton oh le banane surtout boy barega été na lo bati habite nga mona muni oloba mais nga na yebi ke no batu ba mi passe nga na sona bango mais moi batu wana ezali lo esprit vraiment obimelanga bantoto na ngesa la kapiete donc na comment ressentir biloko bongo na comment ressentir do Qui vient dans ça? Papa, pas pour ça. Objectif ils ont sacrifié. Si on a on a 4 cercueils. Ou l'autre on a 4 cimetières. On a parmi bateau ba sélectionné pour que ba kufa activité ba kaniba sala na 2026 na niveau Europe pour que ba mona récite makila na on les a parmi sacrifice. On a yo moroté, ils ont tout un chaîne. Ezaki na son mort ya mbongo. Merci Seigneur Jésus. Et na son mort ya mbongo ba pesa ki. Et pas moto a memaki yo. Na hôtel au Bokendaki. A pesa ki yo $300. Au kabeli $100 et pas camarade bozaki na. Lorsque vous avez des saignements en dehors des règles très abondantes ou au contraire des vinales anormales, ce ne sont pas des choses à négliger. Parfois, ces symptômes peuvent être liés à des problèmes à l'intérieur de l'utérus, comme des polypes, des fibromes, des infections, des adhérences, ou d'autres anomalies qui peuvent même être responsables de difficultés à tomber enceinte ou d'avortements à répétition. Lorsqu'ils ne sont pas diagnostiqués à temps, ces problèmes peuvent entraîner des douleurs chroniques et affecter profondément la qualité de vie de la femme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un examen simple et précis appelé hystéroscopie diagnostique. À l'occasion des festivités du mois de la femme, le centre hospitalier Monsono lance une campagne spéciale de diagnostic par hystéroscopie. Du 1er mars au 30 mars 2026. 24 heures sur 24. Jeune fille Elenge Mokolo Mobange Bobengami na centre hospitalier Monsono pour na examen à hystéroscopie. Donc campagne est pour la maman, pour la bilenge basi, ou bazali na problème to bokono o natangi. Omona makila ebele na tango ya ba règle, omona makila moke to mokolo moke na tango ya ba règle,
bandeko basopaka zemi de façon répétée, avortement, bandeko bazana ba douleur na libumu, ba douleur aussi la raté pas sinacé à libumu. Même ici bien la campagne nous avons lancé ko banda mokolo le 1er mars, kino le 31 mars yambula auto za 2026. Nos contacts plus 243 896 767 961 ou encore plus 243 829 853 318. Adresse avenue Centrale numéro 2, quartier Kaoka, entrée l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti, commune de Kalamou. Nanu na mona délivrance à boété, na zo mona délivrance au pasteur Chico azo sala awa na push ministry, ezalanga mote na batu, eza forcé te. Dès que mona ba délivrance moucha za forcé. Na zo mona niki de moi sou mena nzoto ya mutu facilement. Et puis à Zoloba, donc ezo kambusa ngai na zone sengo mingi, mais tant que zoya awa solution ezo zala dans l'immédiat. Yanga na kumbisi nzambe na mingi, na découvrir ministère. Ngandi ma papa pota shiko makapo asala pour la ngai yepe asala kanzamba so abanga baenza kana na kaya basu na pota munele ba image ezali na pota kasa kuja aka pota shiko pota ngwe sile ambasu ekauka benze masala pe ngato na bana pas na pota pe pota zo batin bele sile rate et cela ta ba dessin ekauka rate donc ton na tonga pasteur asima ezaka ba service ni yo ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la minute dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokoka ite donc nika na push ndepina donc esimbaki ndaka na TV tanaka na TV apporter frère ici natali kamwa bonda 5 mois ya ko sel ko za revu mais bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zanaka na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaka pe awa ton pena pe awa pe ton do abondela pona ngai siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozala na bino à partir ya le 7 mars til le 14 mars kati na Paris. Pour na ba délivrance ya moko na moko ko leka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya ko sala ba délivrance en privé. Pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pour na bana autiste. Mabika ki to kota ki mobino pour na bato ya sans papier. Bazui ba papier. To qui profondeur pour na bata maladie ba bikaki binombo ko bota ba témoignage. De toute façon aux ans na tala kango mingi na ba YouTube na ke délivrance en tout cas tout 565 ya Moïse va vivre fara au monde mais asa eloko na Nzambe Moïse ana eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba douleur ma problème na minute nga yo na télé en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse ana eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzamba Moïse osala na mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse ana eloko na Nzambe donc azali prophète azali eloko wana na mo na ye en privé na vivre la monde donc commentaire ya te boya na osana bokomona ezakuja koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na osana na yako kumisa Nzamba osana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na ngana ndaku na senga ki Nzambe apesa nga musala fixe parce que nazalaki remplaçante na pesa ki requête nange papa Moïse abondela ki po na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba eko sala bikamwa kaka muninga tozala naye alobiye azongi mboka naye a préféré aumela kuna atiki poste naye balobi madame yo peka mutozo remplacer Nzamba ozana ona yaki kosambela ona yaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye kotatola Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe ya papa na nga Moïse azwa lokumu kembo masanjoli na miracle oyo ya sali kati na bomoi na ngai pona ba
oyo balingi kozwa baplace mpo na délivrance privé, contacte mama Thérèse Matundo. Boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika, bana ya autiste bakobika, bato ya sans papier bakozwa, bato ya maladi bakobika. Bobenga mpo batia bino na liste ya délivrance. Le 7 mars eti le 14 mars nazozela bino na moto. Balinga mikati na nkolo ndebo moninga po. Ça fait 8 ans nakanga masuba te. Masuba kanga mate ton soma na wiki pour ça masuba. Il faut que non, c'est-à-dire na ko kanga masuba te même pendant 2-3 minutes. Et obimaka ke bimi bala moko ebe sibila mananga nyonso. Mais Nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma. Papa prophète Moïse Makoma a bondeli po na ngai. Et le même jour, à la même seconde, masuba ezotanga susute ndebo monanga bo. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas attendu, c'est simplement Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne, chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance et si qu'il y a une fidélité, au mopé Sarabiso, dans le meilleur de chaîne Oekokani Nayo, Nanga, na Bisso Nyosu. Bosé belé bokota la Bisso de partout, na pesibino mbote, nzambaza na bino. Merci aussi à les femmes parce que hier ezala ki journée internationale pour na bino basi. Et ba maman de bobo tarabiso, ba maman de bosala lelo ke biso to bima toko mape batu. Merci beaucoup na maman Chantal parce que yende motabota ki ngai kape lelo na za envie. Merci aussi à maman Bene, merci na ba maman nyonso. Na ba maman ba participer ki pour na journée ya le 8 mars où ezala ki organisé pour maman Lady Mokadi ainsi que na appui à Papa Cheki Mokadi, merci. Tout le monde qui le lengue ba maman ba veuve, ba soki maputa, le lengue ba sepela ki, ba beti ki lolo pour na Papa Cheki akende liboso, makambo malamu ekomela yi. Nzamba lingara bongo. Yo pe muto tinda kite, ya pas tard, ils a tardé, ils a retardé. Vous pouvez envoyer vos dons, vos participations d'une manière ou d'une autre. Et kokoma na maboko ya Papa Cheki pour na ko remettre toujours ba veuve parce que ko sunga mutu ezalaka pour na jour wana te chaque jour ta nzamba opesa biso souffle de vie asika apesi biso pe makasi pour na ko sunga batu. Merci na bande ko nyonso ba pesa confiance na kati le meilleur de chaîne et merci aussi à notre sponsor numéro 1 Jésus-Christ de Nazareth. À travers Jésus-Christ de Nazareth on a la benga nzambo yo so qui était mais peut-être le loyo linga oye bangaite eza na makasi na ye na ngolu na ye ne likia na ye ndasalinga avantage pour yo loyo oye bangai nzambe o azara sponsor numéro 1 na kata chez Bisso Télévision chez Bisso qui t'a raté ezalera toujours le colo parce que to confia ba vieux pa na ye et en retour apesi biso bénédiction à l'abondante. Nega lobi na 3 gens, je veux que vous soyez prospérés à tous égards. Nga na pa mama na mutuka, na santé, na mwana. Kimia vraiment Evan Nakati Nangai. Merci à Jésus-Christ de Nazareth, il y a un des sponsors numéro 1 à OSK. Merci aussi à Papa Cheki Mokadi pour nous repérer sangai confiance, il y a Rosaloko la présentateur pour l'émission derrière le masque. Pourquoi derrière le masque? Derrière le masque c'est émission oyo et différent kangai yo et zongi sakabiso na présence il y a Jésus-Christ de Nazareth pour toyeba. Au commencement était la parole et la parole était fait chair. Avant mokile zala malobe zalaka. Esprit ezalaka pour le lotoko mana Jésus-Christ. Esprit wana yango ndezalaki Jésus-Christ. Esprit wana pe yango émouvoir na kati ya oesika yango moni à travers cette émission nzamba pesa ngolu à travers cette émission nzamba pesa biso bwani ya koyeba kosunga moto ayina ba problème. Merci à famille Mokadi Mobimba. Merci aussi à nos héros dans l'ombre, les héros dans l'ombre wana kobosa na bango te parce que à travers bango
et des besoins papa il a bimi kitoko. Merci à madame j'espère Kachama, merci à papa Deo Grace, merci aussi à papa Gimoteba, merci à papa Zara Kapita, merci aussi à papa Israël Monzo et merci aussi à Ndeko Jacques Milambo pour na musala kitoko obozo sala na oisika. Naza nga mon côté sur ce plateau naza na ndeko o aloluka biso et nga habitude na yebisaka biso papa eli mutapesa solution te, mais ce Jésus Christ de Nazareth nde amovaka à travers papa eli pour na kopesa solution. Alors ndeko toye aye na oisika na émission derrière le masque, je suis sûr et certain zamba zala ko rendez-vous ya oisika akozala pour na kosunga biso topesa ndeko conseil toto sunga ndeko par rapport ya problème oyo ndeko aye nango na oisika. Merci aussi à l'orphelinat Bravo Jésus, merci na bandeko nyonso basunga bana na kati orphelinat Bravo Jésus. Orphelinat Bravo Jésus zwami na commune ya Matete na quartier Viaza numéro 27 et yakawana kopesa appui na yo epa ya bana wana ba orphelin nzambe ya oisika akoyeba kozongisa ya mingi epai na yo. Dekonanga, la PC Bino Mbote, bonjour. Oui, bonjour. Toyami Bino, na oisika, Yamboto Banda, Tokangi Misto Zong sa lokomwe panzambe. Zambalo la na pesio, merci, parce que vous êtes le roi des rois. Ngolu pe grâce na yo, ndezo mouve na oisika. Tosengi apui pe makasi na yo. Sala biso ngolu ndeko aye koluka biso lolengo yo pesa biso mabele oyo ndengo pesa ki Moïse ndengo pesa ki Josué ndepo pesi na biso kolobi bisika nyonso matambe na biso enyati tozu possession pe contrôle ya oisika lolenge kaka ndeko matambe na ye nyati lokola yo zalaka au rendez-vous pe au sein ya kati ya émission oyo pesa biso solution pesa biso orientation distraction nyonso koki obelema entité méchant nyonso koki ko se présenter na oisika et ni l'essence de fait par le nom puissant de Jésus Christ de Tolobi. Amen. Amen. Papa toyambi bino problème nini bino na oisika papa soki na ye awa parce que maele nange suki les seules places où on a connu une solution à Monica Kaka. Gloire à Dieu. Surtout pas si mille n'ayoka et pas bandeko oyo tando sana bango même sala. Et nous na bandeko sala nazaki porte-parole. Il y a musicien moko kaka ya biso ya République démocratique du Congo. Na bande kolobela ye souvent trop na ba makamune tout ba activité na ye na zala ka kolobela ye. Bon, na kanse ki musala ngo eko ça peut être facile. Mais nzo ke zaida ngo facilité. Et te ki lando lobela leader ngana ye ba ki ye me ya tikala ko yeba te. Na bando sala be fort we senga ke no fe muta sala do na bande pe ko mi pesa po un jour na kutana leader na so ta temps ya rosona et toi rosota mbotene ya luboko et nzamba sala ngangolu ya kutana leader na ndaku na ye et puis ayamba nga to solo laki en tout cas pena et ça nga plaisir. OK. Na bi loko na kutana leader do loko do na kutana bon, même moment, si n'a gagné déjà vie. Et il y a des fois, ma te belé balé lara, ma kambo etali, visa, que non, leader n'a pas sa visa. Pour nga vana kutana ye na ibera ki zala bongo, so kutana leader do se ko d'abord opportunité mo boy. Pour kutana numéro 1. OK, ya oza visa. On va gérer ma kambo tout. D'accord. Bon. Dans ce qui ni passeport, dans ce cas ni mana carte d'électeur. OK. Bon, t'as pas comme tout na mamno sona sala o bénéfice na ngolobi et cause à neti nini. Et tant ça basali ngangolu na kutena l'idée to solo li expliquer ngapi alaka ngapi voyage. Que non, ne la boy voyager parce que na landa de maramno mais na ça pe na tante okutana yo.
wana leader oui tant yo komi na mouvement Oui. na yambaki c'est comme ça porter parole nazaki porte parole Bana mais déjà eza kolobela tosinaki ye. contrat na ye te OK banda ko lobela na leader bandaka sans pourtant kolobela ye leader ka ayeba yo. oui oui Yo ko arriver ndenge nini oketse pas leader pour que pe leader ayeba yo. bon eyaki kokoma leader biro na ye eza OK staff atuna bi namona jeune wana alobela trop makambo na nga azanga nani abi bon leader ndenge ye otalaka nde mpe biso mpe otalaka ye d'accord ndabi te est-ce que moi eza boromemela ngai nasola na ye wana demande ya leader asengi na staff ne bamemela ye yo ndenge olobaka mpona baactivité na ye d'accord nde baye kobenga nga oh non yo lobaka boye leader asepela ndenge olobaka na mposa bosola na ye nasepelaki makasi nasepelaki mpenza nde babiki oh non leader ana mposa na yo même na ndako nayesi bango ye makambo nde bokanda opekisa nga me ta lelo makambo boopportunité oyo mofungomela ngai OK nake mpe tosola bi elo nesamaki ke mpo banda kolobela nga nabi te non nasepelaka na yo donc oza mpena leader oyo amarka nga makasi nakoyemba makambo ebele nde alobaki non il faut nasala nanu mwa premier geste na nga ya kobanda kopreste kolobela makambo na yo ndabi en tout cas esali nga plaisir ndenge kolobela nga me nalingi mpe voyage ya tour oyo nzambe asala elongolu mpe okoka voyage na biso ensemble wana leader muta wana leader oui voyage ya tour oyo yo mpe fokina bango ensemble oui nasepelaki donc obima na nga mwa ndambo nazali nango mpenza nasomaki masanga mpo nayebi ke non lokola leader alobi donc moto azalaka liloba suka ezalaka leader donc so leader alobi oyo alobi etikali bongo donc mpo na ngai ezalaki fete nafetaki nafai na ndo montuna oza esengo boyebi te esengo nga na nango bino boyebi yango te donc naa capable ya kobeta bashisi na nzela mais ya nango na importance moko te aye kokoma atindi nga na staff kute mpe na staff tosololi bango bayebisi nga ke non leader nde alobi me makambo efandi epa na biso wana bana bayebi biso bon ba CG donc bureau pena OK bao bapesaka leader nani apesaka ni information makambo tout rapport OK ba membre ya bureau ya staff wana nyonso wana babi non ye alaki yo voyage ya mabe te mais voyage wana bato basala mamutu eza biso bato nyonso omonaka bake poto bake visa biso nde topesaka do bafongo elinga pena page nabi bon à part ba leader donc c'est mamno se tikali koto abi mamno se fandi koto ye alobi na ye mais bato basala yango eza ye te eza biso natuni sikoyo bosala yango ndenge nini babi esinga nde yo fo tuna po toexplike yo OK natuni bango babi te biso mpe toa mpe na bato oyo tokolabora mpe na bango à part leader oui na kati ya mouvement eza mpe na bato bakola bana mpe na bato oyo tanke basponsor ya libanda kwa d'accord oyo bagera makambo wana nabi ekomi su bongo abi oui parce que yo okoti na kati na biso ti ifai tofongola toyebisa o boye nde babi te yo ozala kaka bakobenga yo bakobenga nga nani so akobenga nga parce que nayo de epa na bino nde bakolo masolo abi te yo kende na yo bakobenga yo kaka naye koyamba appel bayebisi nga non leka na ville na hotel nini Hilton na ville mutu moko aza wana aozela yo wana kaka staff ya leader moko abengai nga ke ekuma kuna bapesi da moto alimero na nga batuni nga olati nde napesi bango nde nalati nando bangaki bazo aleve nga obe ndeni napesi bango nde nalati mamutu bango baexplike te alati boye koma nakomi mpe kuna ye apesa deja ye mutu yango wana apesa deja signe deja na bato basalaka kuna ke non mutu moko oya boye soka ye atuni nga bofandise nakomi mpe nabi te naloka bi te apesa biso deja rapport na yo babengi ye wana buleke peut-être ata congolais ka lokola nga mais aza congolais te aza étranger balingala mo baloba comme si malien comme si sénégalais donc nakoki mpena kodifferencie ete wana moto oyo okendaki moto oyo oyo balobaki ke no bakobenga nga
tena komi akotisi nga nani kuna atuni nga akomela nini bon nabi te pesa boye batiaka dringi te nasengi kaka mai abi na kalite no penda boye osengaka mai nabi te na osengaka mai na posaka ya mai ayelinga mpe mai nabandi komela mai tosola na ye abi oluka voyage nabi oui abi bon nazwaki dia makambo no tu baexplike nga me voyage biso ezalaka boye ndenge oyi ovoyage okende na lide osoli na lide te moto apeso visa eyanga na mboka na biso ntango osololaki na staff ya lider ba-cg bato tu osolasolaki na bango badeya bango tu wana me moto apesa visa ya orchestre wana ezanga yango bomona bamise mosusu bakendaka te to bato banani bajournaliste mosusu lokola oyo bakendaka te eya te ke lide nde apimela bango bavisa non basololaki bien te na nga nde esengaki bazwa bavisa te sino tune condition ya kozwela visa ezaka condition nini mpo nayebike mosala nga nasali lider asepeli nango ndabi no amemanga mpe poto abi condition eza se moko il faut tokouche na yo abi komi susu ya kokouche na nga ndenge nini na moma na aloba akangi déjà forte nabi mais oyo ekomi menace to nini nabi te eza menace te ntango oyaki estce baexplikaki yo teke place okende nabi te bango bayebisingaki no bakobenga yo okoma na ville na hotel wana moto aza wana nde nakomi abi kasi moto balobaki nde ngai ndenge oza boye mpo yo ozwa visa na yo ewumela te mpo oke poto mpe ozwa mpe makambo mosusu barelation mosusu kuna mpe ntango ozonga na balare ozonga na baforme mpe tokochange mpe pale esenga ifo tobima na yo natali esika deasi nakomi nakoyi deja atala bike naganga peut-être ako balobaki yo na criminel soit na moyibi yobotelanga su ngambo bimi nasalila ye première fois yo bimi nabi oui na mobile abimi nanga na nsima oh là là premier jour abenga susu nga repareke abindinga benga boye tokemba mo mpo nazwa passeport parce que ozalaki mpe na passeport nazalaki nango te apaka ka d'électeur pamba nazalaki nango po ka d'électeur wana ayebisenga no natikela ye ok pour ça justement ya banon na yo mais makambo tu baregistre po tokenda ye kaka natia mosapi bakanga fo nga bule ndenge abengi nga peut-être nazokende natia mosapi mais abimi nanga lisusu ntango abimi nanga ayebisinga bo c'est bon tokenda yo lobi mpo osama mwana ya passeport lobi tokokenda ye matinga na mutuka na ye tokomisi kuna mpe passeport wana ewumelaki te ayebisinga te kende ngai na osolo passeport après 2 jours passeport ebimi abenga azonga mpe de la visa mpo tokosi d'ailleurs recours banda novembre ya 2025 ya 2025 ok non maison Schengen bakanga pasika décembre bakofongola na mois de janvier na mois de janvier awa nazwaki visa wana visa pour kende France oui pour kende France pendant 5 ans okay. mais malgré nazwi nanga passeport nazwi visa oyo nalukaki mais naaka na kimia te naa na kimia te tozalaki ebele nga abimi nanga 2 fois mais bamisusu nayebi te abimi na bango combien de fois mais douleur onga nayoka ya 2 fois nayebi te bango basala yango pendant 1 année 2 ans bazose sentir ndenge nini peut-être omona ngaka mutu nde nalati boye mais oyo eza kati na nga oyebi te oyo ezomatanga pour le moment oyebi te expliquez biso omona rien donc namona makambo ya mabe ebele namona comme si nabebisi nde vi nanga nabebisi vi nanga nde nazalaki na nga nayebanaki te
na bando vivre na nga kitoko ya muke muke na bando zwa na bande ko se sentir nde naza lelo te mpona koluka koyeba na visibilité poto elelo nateki vi na nga nakoma kopamuka nakoma mutu moko boye okofanda boye na nga moko me nakoma komilobela do namonaki mutu amonaki na nga moko me nzoka na na bato mpanzi tosola na bango ya des fois okofanda boye mwana ya petite sœur oyo abouge nga tonton oloba na nani surtout boye bareka ye te naloba te abi te nga mona moni oloba me nga nayebi kende bato bamipasi na nga nasola na bango me ye mwa bato wana eza te loba esprit bakoma kobimela nga olala mbetu boye na matanga moko me na buto moko bokomi de donc esprit ya type wana ekoma kolanda nga partout natambolaka donc minute so na makambo poto yango naoso na sentiment nango te nateki vi na nga na faux prix nateki vi na nga na lokoso nakanisa ye makambo yango ya facile bakretien oyo ya kala nayebi te soki lelo mpena bazalaka su mpo lelo ekoma kolobelaka do bakretien bakoma na kote miziki oyoka chrétien mosusu babenge chancelier mosusu babenge gaulois mosusu babenge warrior mosusu babenge spiritas mosusu babenge villageois donc chrétien kenda nde kuna na ka ya miziki elelo bato basalela nzambe bamuki yo ozalaki na place nini moi na cité kombo eza te me nazali kaka na part ya miziki musicien mpo ayebani ayebani makasi aza mpe na baactivité na ye makasi oyo elingi ebeta na année au 2026 makasi badate ezali soki biti oyo okendaki ti okoma kokushe na moto oyo ozokoka même pas koidentifie caractéristique aza te aza malien aza sénégalais ozomiyeba forme aza te objectif ezalaki no nini bon ye bango bayebisangaki non aza sponsor oyo asimbaka staff ya leader donc selon bareligion na bango bakoma na bango badouble signe deux fois oyo abima na oyo abima na oyo donc selon religion na bango eza nango normal mais vi ke nga makambo wana nasala yango nanu te nayoka me naki omwa soki oyo osalemela nga nde osanti azwi eloko nini ndenge abimino na nsima dona mwa ya motu ya tu azwi do parce que natika na nga epave dans le lingini parce que oza na passeport oza na visa yango nde vi te mais ozala mpe mbongo na kati ya mouvement parce que okomi adire na kati ya groupe bon kosalaire boye nazwi yango nanu te me vi nanga deya se ebebi bon nabande kosala na nga likolo vi ebebi mpo olali ozolota ou comment bon nazomona baesprit nde ntango aloba naamona nde baesprit ekoma kobimela nga image ya type wana ekoma kobimela nga meme si na mbeto emisi wana table boolia okoma loboko eyebakisama loboko na yo donc akoma kolanda nga partout sans sa vie eza lisusu te sentiment même si ya mbongo même si nakei poto apesi nga ata mutuka na ye nango sentiment kotambusa eza te lidi apa bengaka o banda jour wana tikala kobenganga te ata na ndako ya lidia mpona kokende bacompétition okende ape liso te jamais mo avant nakende kuna ifala benganga apesanga programme okende kuna ndeni okende kuna na moyen nini ndenge yo fai na kiti oza lese nga mpona fanda ifo naza mopanzi mpo nsima na nga tu eza ya kobeba eza ya kopola na place ke nasala besoin nga nakoma kosala nde makila nayebi te
naza yaya ampesi nabotami kaka bandeko ya basi mobali kanga moko nabaki te naluka nasunga libota natombola ata nkombo ya famille etombwama nzoka nde le contraire. elelo ata babengaki voyage eza naokei te naokende te mponga mode ekomi boye peut-être que voyage wana bakosengela nga mama bakosenga bandeko na nga siko mbongo yango nakolia yango na banani sentiment mbongo yango eza nini mpo moto alinga ntango azwa mbongo amonake no sante eza bien nga sante ekei ya des fois soki nalali na mbetu donc olekeda ata sotukana na mbetu osotuka mpenza naza na se na position ya bawei. Et ça, il y a combien de jours sur le Tibendo Tabongo? Une fois. Donc, dans le bas, presque pas une semaine, ou bien 6 jours comme ça. Donc là, la Normande, mon ça là, la ramène, on se trouve, on a assez, na position, pena et bébé boye. Donc, on le gros, ça mouvement rappelle, ça dit, d'abord, pena comme kilo, on dirait, mon t'a bloqué, yo. Et on t'a caché, on t'a rabissé, bien, t'es, bah, cimetière. Na ba mai donc bisika mo tara donc o mo na rosa na ba tombo yo ma kolela ndako menzo ko sali kola tombo ba toto na ngesa la ka bien te donc na comment ressentir biloko bongo na comment ressentir do qui bien ensemble ça na papa na ba pour ça Amen, papa. La Bible nous dit il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Tant que Jésus m'a tamboché awa, condamnation mort et roté le manicolo. Amen. Mon frère, battez la kimia. Amen, papa. Conseil à regrouper ça, yo. Endroit nyon, c'est un endroit qui est comme un colonel en 4 objectif, ils ont sacrifié. Si on a on a 4 cercueils, ou l'autre on a 4 cimetières. On a parmi bateau ba sélectionné pour que ba koufa activité ba kaniba sala na 2026 oyo na niveau Europe pour que ba mona récite makila na on les a parmi sacrifice aux ara yo moroté ils a tout en chaîne yango moni ba sombi yo na propre identité na yo. Déjà, tant qu'on bimaki na yo, qu'on pénétrer na kati na yo, c'est une moyen à rejoindre. Vie na yo mon bim. Oh Seigneur. Parce que, aux étoiles, aux briller. Na place au bazawana. Et Seigneur li yo zala na kati. Parce que, na kati va vie na bango. Basu na longue vitesse. Moni âge aux anango na nombre de vie on a bâti na kata vie na yo so za illuminer sur la terre et permettre bango ba séjour na kata ba vie na bango ba kisama
ndo pona me loka ozala mbeka. Mais ça tombe bien, oche makolo na yo na lié o eza sok sa bénédiction pona. Amen, papa. Amen. Yango moni ozu visa. Parce que objectif ezali yana zo visa. Ni na kuta na leader. Mais à soi, ozu sous na sentiment ya visa ngote. Parce que papa, moi quand na sundura passeport ngo po. Na ko na sina otambola na ngote. Gardez jalousement. Bon parce que visa quand c'est à poto so appelle ça visa l'élite. On va prier. Moni malobo lobby. Eza yango salamaki. Yo moni ozu visa. On a réalité. Nous visa autant yo okendi. Avion oyo o mata. Les avions ozongisa yo. Bona liwa. Nous a préparé, vous allez sacrifier. Parce que vous avez déjà na carte. Il y a liste. Les ambassades ngolo. Ndo na oisi. Ezaki na son moro ya mbongo. Merci Seigneur Jésus. Et na son moro ya mbongo ba pesa ki. Et pas muto amemaki yo. Na hotel au bokendaki. A pesa ki yo $300. Au kabeli $100 et pas camarade bozaki na yi. $200 au tikale nango. Okenda opesa maman a boti yo. Mbongo wana ezaki déjà travaillé pour que maman soit l'invité. Papa qui n'a tiré lui sur la maman. Ah Seigneur. Seigneur libisara. Ya libisara la ya sama kolona yo. Merci Seigneur. Ah Seigneur. Nega bigisa Daniel libuli ankosi. Nega bigisa Jonas liboma mbisi ya bigisanga. On est obligé. Sarah. Il faut même se placer maman Zali. Oui papa, oui. Il faut tout que là immédiatement. Nzamba peso kimia. Papa peki senga. Papa boyaki. Papa peso sambela mingi se siramona ki angwa peki senga. Naluka ki na soutenir libota. Ezoka na cheso libota la pasi Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Nous ne moutons pas ça kimia na motema. Osali biso comme disciple to servir yo. Amen. Osali deux chemins, le bien et le mal. Amen. Mais yo préféré monter dans le bien. Amen. Mais la volonté na biso to suivre o ezalaki bien. Na moment oyo aye loko la fin produit. Kosenga bolu. Amen. La seule chemin oyo mimi na vie éternelle. De avoir recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Zambi salangolo. Na kati na. Amen. Réclamation nyonso ezo réclamer pour na liwa. Na yebi na lili tatango Lazare akufaki. Christ etango yaki. Marina Marthe bazaki toni mais Lazare asekwaki. Amen. Tango ange de la mort aye pas frapper na kati Égypte. Alliance yo salaki na Moïse. Ba première ni nyonso bakufaki. O bazalaki ba Égyptien mais ba Israélien bakufaki te. Amen. Liwa nyonso ezo programmer pour ya na kati ya vie andeko. Na makasi na ngai te. Na makasi ya pouvoir ya famille te. Na makasi ya ba parents na été mais na makasi ya Jésus-Christ de Nazareth ça la libérer. Na makasi ya Emmanuel Dieu parmi nous. Amen. Opérer de miracles na kati ya vie. Amen papa. On a la sacrifier sauter. Amen papa. Zambe miséricorde na yo. Et ça la likolo na yo. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Zamba sunga biso
batali biso conseil ngala kopesa na mutu nyonso zui libaku ya otali misho lelo nzamba sali biso za la ba disciple na yi to évangéliser yi to te yi Amen. kozala porter parole ya mutu aza mutu aopesa o jamais réussite a se sacrifier pas comme oya komi tant yo yepa na yi y a rien pour rien opesa toujours un part sur yo opesa et ça la ki bo ma vie na yo yaka auprès de Jésus aza wana pona yo alingi biso nguya na ye pe grâce na ye eza likolo na biso yo verset auto otanga pour édifier le cognon sota langai na moment oyo peut-être yo problème na yo ezali plus que ndeko mais tu vois que nzamba sécurité il est là en mona yo totangi na 1 Pierre 5 verset 7 et ngana otanga na parole de vie après nous otanga na verset mosusu la Bible. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce que il prend soin de vous. Une explication, monsieur le Binangaï, si vous avez des problèmes dans vos esprits, dites-les là à Dieu. Promis de prendre soin de vous. Si vous avez un problème, dans un moment où mon totangi na 1 Pierre 5 à 7. Asa mwana moto te pokosa, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa grâce, sa miséricorde et sa likolo na yo. Peut-être yo talibiso otambusa ki vi kolega ndeko tozane na oesika. Mais moi je vous assure, Zambi wana ayebi ba souci, ayebi likambo déranger yo. Il va faire de miracles sur ta vie. Il va opérer des miracles. Oh bénédiction ezala. Na avantage na yo. Et Zamba abomba biso, Zamba batela biso. Si Jésus-Christ de Nazareth azongi na oesikate toya toujours. Conseil nyonso na kokopesa na ndeko. Même oyimbaka, même oza sportif. Soki lo ozo sala, apu ya Nzambe zate, ne le fais pas ça. Souka nango, okende pour nos servir diable. Tant au servir diable, en boto la nyonso Nzamba pesa kiyo. Diable apesa ki lorote. Bénédiction, opportunité, avantage. Nous sommes tapés sa biso sans Nzambe. Le contraire, diable a mis ça en devant pour que abangi sa biso. Mais yeba o yozo le kalelo, yango le kalobité. La Bible nous dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous le verrez plus jamais. Ça veut dire pas si difficulté, souffrance. Au monde on le sauter so yambi Christ na motema na yo. Qui mettra na mabota na bino, so ki Jésus Christ de Nazareth azongite to kota suna o isika.